naza mutu na kocha numéro 1 T parce que nalinga pe ba comparaison T soki eza na bateau baza habilité ya kosala ba classement wana o ba yebi ko classer bango mo basala ngai na yebi que baninga basala misala bien bazali bazé belé. Je ne citerai pas tous les noms ici sinon je risquerais peut-être ya kobosa na ba kombo misusu. Mais sinon, il y a des amis qui font bien du travail et puis Missou Basali ba chaîne na bango ezo kende pe bien. Bon, et ça vraiment ka likambo langue te Ramsi parce que tout le monde a lelo ba traduction ezali. Ba subtitle ko sous-titrer ezali lelo eza nonga tout le monde a ba marodi na ba Sénégal ba jouer en français mais ki wolof pe kota nango ba sous-titrer. Donc lingala eza barrière te. Lingala eza barrière te pour soto bi français. Batignon se peut baloba français c'est que là il faut te le caper koloba anglais balingaka yo. Oui, na ba fanatique na ngai j'espère que baza déjà très content et au monde ngane na zongela déjà ma solo parce que tant na bando monde na té belé baza se plaindre mais comment ozo monde na té au négliger musala tout ça mais Dieu aidant Nathan Mouké to zongeli on est presque partout tourne na Belleville na tourne na SB na tourne na Bobo Manoka na tourne na ba chaîne nyonso ba la voix du peuple na ba chaîne mususu na zara même pas ko tourner na comment retourner parce que pourquoi na reprendre musala donc na on comprend secret moko que le travail est un trésor na habité bango nyonso nga zara partiel au fait nga vraiment na ba jeu et il y a ba polémique et ça mboka nanga te au fait vous comprenez parce que ici le Péchanga a sœur nanga que j'aime bien si la Bissalou c'est ma sœur que j'aime bien comme j'aime Belleville Candila Patrona comme j'aime Dinana comme j'aime tout le monde Barcelone tout le monde je les aime. Bonjour très chers internautes, vous qui nous suivez de partout, bienvenue dans Chéri O News TV. Binomoko Boyebi, Lelo Tozo Yamba. Pour vous, un artiste comédien, il est aussi parmi les étoiles montantes du cinéma congolais. Il s'appelle Junior Lusaoulou, Otoko Beta Masolo ya cinéma, Toyeba cinéma congolais na biso sur la scène internationale. Est-ce que Tokoko Kabaroko Kapé a plus Tozomona Bangote, Tozomona Akana Maboke, Lelo Junior Lusaoulou, Obino Tubobi Bana Poto, Obolanda Kabiso vraiment Mingi. Il y a Jojo Mandi qui m'a pata. Je dis déjà merci beaucoup à toi. Les DG d'État Love Service exaucé, Malamba Mila, les DG Babi Mona Mouké, Nabambongo Naye, les DG d'État Love exaucé Malamba Mila. Merci beaucoup. Sengaki Junior Lusaoulou yeyo tozo beta masolo naye jazo profiter pe lisusu na pesa mbote na Serge Kimbondo le silence magique Tony Meledo autrement dit Avatar Tony Meledo autrement dit Avatar et depuis les États-Unis d'Amérique maman pasteur Augustine Ngangu Bembia je salue déjà Babi Mabondeli et Belé Salarabi Sopeto Zala bien et pourquoi pas aussi à Papa Rigo Mumba depuis Londres Olivier Mafou double brassard Kinshasa Braza et à maman Joséphine Ngangu Babi, maman, moi si Yakitoko, Motema Balamo, pourquoi pas Patricia Bettina, toujours, moi si Nzambe, Sizomboma, les pacificateurs. Suivons d'abord cet élément et puis on se retrouve tout juste après. Karandenge Tolobaki, tosan avec l'artiste Junior Lusaoulou, Tokosoula vraiment Kambwa cinéma. N'abi bien que l'élément Toitu Kolane Sali plaisir na Keren Mbi Boidi depuis la Belgique, la maman de Chilo et Victoria. Et pourquoi pas Christian Senzeba depuis Paris, à Héritienne Jolie, autrement dit Montaro depuis les États-Unis et d'Amérique. Tozo Kota, na artiste Nabiso, artiste Yohana, nous avons déjà Tozo Solola, Tozo Yambaye. Ndenge zalaka to betaka kama solo hein ndenge zalaka quoi ouais merci beaucoup l'artiste Junior bonjour bonjour Nayope Ramsi bonjour pe naba internaute nyonso Hollande biso à travers chaîne Nabino na sepeli mingi ko benga malelo parmi ba invités donc mituneza bino bianego utepa na ngai. Bon, merci beaucoup. Oui, par la grâce de Dieu, santé ça bien. Babi,
soki abateli te akobatela kosala mosala punda. Donc nzambe azobatela loboko na ye liya likolo na biso misala ezokende bien. Donc ma beauté eza bien. Donc tota ozala mwa matanga mais j'avais perdu ma tante mais déjà c'est enterré. Merci na batu nyonso pe oyo ba soutenaki ngai moralement, financièrement, vraiment d'une manière ou d'une autre batu nyonso ba soutenaki de près ou de loin. Je tiens vraiment à vous remercier à travers cette émission. Merci vraiment quoi. Bon, on va tout bandana on a kasi mutuna na biso na sujet na biso du jour. Toni toye bana batuba ba Junior Lusaulu Azanan, azali musicien, artiste, comédien, azali chanteur. Toza ba o ba ebioté. Merci beaucoup. Junior Lusaulu c'est un artiste. Artiste quand on dit artiste naza pas seulement artiste comédien. Junior Lusaulu a chanté dans la chorale. Junior Lusaulu un jour a qui s'appelle côté musicien naie na ba sorte de musique oyaye. Junior Lusaulu a scénariste, a metteur en scène. Junior Lusaulu a rappé réalisateur. Junior Lusaulu a rappé cadreur. Junior Lusaulu a ba casquette et belé mais lelo n'a préféré que na yamba mana casquette artiste comédien pour yangonde fulanga, yangonde salanga, yangonde sala que public na biso surtout communauté na biso congolaise ba bana koyeba songolo oyo topakala. Mutuna na biso nani ya liboso ezali tolingi toyeba Junior Lusaulu bandaka cinéma quand? Ouais, ça fait des années na banda liboso na troupe théâtre plutôt la troupe Pléiade Yambuta Masebe wana Jessica on a bandé ba premier pananga et pas président nanga Lolo Malombo que je salue toujours dans toutes les émissions où je passe. Na Junior a eu travaillé sur le théâtre plus, ouais, papa Massoum de Brendé. Junior a travaillé à un moment na Sinark. Junior a besoin de travailler na Simba, mais comme il était trop gosse, moi qui n'ai pas répétition musique Zalakate. Junior a travaillé à peu na Africa Création, il y a vu na Rock Bokabe la Bodo et puis na ba production Kili Kili, il y a ba Hermen Kaba, il y a ba Alpha Bokole, il y a ba Kin Malebo, il y a Papa Titi Kalou. Bah, groupe Impact, il y a Etienne Kimbukusu, chez bah, Yvan Lukoki, moi bah chaîne bah collaborateur et belé tant musu natangi bah tant mususu mais susu natangi bah kombo na bangwa wate mais bah yebi que on a eu à travailler ensemble le quoi bah Chris Ibanga Baby Ramsi na vie ya mutu nyonso na kati ya ba domaine nyonso ezara hésité c'est-à-dire ezara facilité mutu tout à trébuchaka mutu tout ba difficulté ezara toujours il faut que surmonter parce que l'homme se mesure devant des obstacles. Ah vraiment. Ouais, bah difficultés à rebeller, tant au bandit non est que les gens ne croient pas en toi, hein, les gens ne croient pas en toi, bah msusu bah zana na ba doute, bah na confiance en eux, bah zomona est-ce qu'il y a kokoma, est-ce qu'il y a kokoka et tout. Mais ils ont parmi les difficultés c'est belé. Au coup tu as peine à un moment peut-être comme mal aimé na ba collègue mususu aye ayaka ba retard aye azo fauché biso au comme un peu mise en quarantaine les a difficultés c'est belé peut-être so bazo solliciter oté temps wana alors que musa na biso évoluera plus la visibilité plus les gens te voient plus les gens te demandent des dédicaces, plus tu as de codes, plus tu as de colis, plus, ça vient. Quand les gens te voient travailler, rester sur la brèche toujours. Papa José Ngangu Ezika Balobi, Nkoyazan Koyimon Nkoyipa Zalinkoi. Toujours continuer toujours kakana artiste, toujours tamboula na biso, toujours solo la kande tobaki lelo tokobeta masolo, ya toujours monezo le kama na dete ba Côte d'Ivoire wana. Tu que français et le bamaramoi mingi. A plus peut-être msusu bazoko kate ça pour baby ko le français to ezala ranini pour to zona souci ezali pe que na soaki na artiste mo baby souci pe ezali pe un jour cinéma et tombo mais ce que tombo makaka soit na langue na biso soit ezozangane ben interprète bazala ko interpréter. Bon, et ça vraiment ka likambo langue tiens Ramsi parce que tout le monde a lelo ba traduction ezali hein ba subtitle ko sous-titrer ezali lelo ezana nga tout le monde a ba Marodi na ba Sénégal ba jouer en français mais qui wolof pe kota nango ba sous-titrer donc lingala eza barrière te pour ce tobi français ba tunyo so pe ba lo ba français te c'est que là il faut to luka pe ko lo ba anglais donc œuvre cause la nango traduite na ba langue nyonso oya mokili mais quand même faut ça bien tourner
ezala ba wasa te to sala lelo basi sa montage lobby pour lobby kuna fait kota na YouTube en ligne chaîne écoute la vide non. Bon, au répondre biso kitoko binomo internet ou tu kolanda quand on beta c'était ya Jojo Mandi qui m'apata. Je suis toujours là votre humble serviteur Chris Vonga na chaîne biso ya YouTube. Oh tozali toujours Patricia Bettina moi Sinzambe. Bon s'abonner vraiment mingi na Chéri O News Télévision. Je suis là vraiment avec l'artiste Obil Lelo Azape Ayembaka. Il fut aussi choriste mais aujourd'hui à Lobeli biso à Lati casquette, il y a artiste comédien. Toujours continuer. Mutuna moko yelinga na mutuna tuna na ndenge aro salaka ceux qui tobi les loto classé ba comédien tout oyo yebi nanu ko coach numéro 1 naza mutu na coach numéro 1 te parce que na linga pe ba comparaison te ceux qui eza na bateau baza habilité ya ko sala ba classement wana o ba yebi ko classer bango mo ba sala ngai na yebi que baninga basala misala bien bazali bazé belé. Je ne citerai pas tous les noms ici sinon je risquerais peut-être Yarobo ça n'a pas combo misusu mais sinon il y a des amis qui font bien du travail et puis misu basali ba chaîne na bango ezo kende pe bien bazo percer donc voilà quoi. Et bon ceux qui tobito tout na yo ndesi ezama mutuna kaka selon yo Irsil Pechanga nasila nana jouera kitoko na habité bango nyonso ngazara partiel. Au fait nga vraiment na ba jeu ya ba polémique mboka nanga te au fait. Vous comprenez? Parce que ici Ursil Pechanga a sœur nanga que j'aime bien. Sila Bissalou c'est ma sœur que j'aime bien comme j'aime Bellevue Candila Patrona comme j'aime Dinana comme j'aime tout le monde Barcelone tout le monde je les aime. Donc mutu nyonso sala musana bien na ndenge na ye mutu nyonso za unique na ndenge na ye. Donc nzamba sali biso mutu na mutu abotami na moko na ye muna mtana elongi na ye na makamu na ye donc soto bito ke kuna makamba ba empreinte digitale au monde que sur le plan génétique mutu na mutu aza unique. Bon yoko ko bisa biso depuis au banda iso tourna combien de films ceux qui na ozana mémoire te mais to tourner est belé quand même hein. Na minute bozaki ko préparer ndeti na minute lelo to kutena yo nazali na tournage ya film ya Emmanuel Tara tozaki wana na bandeko na nga misusu balinda bagazbi tozaki wana Zorin malongi azo filmer biso donc voilà quoi tozaki wana ba Sherika bon on est là bozo préparer sur avant-hier pe tozaki na Neloko Bellevue azo préparé où il y a les influenceurs et les influenceuses ils ont filmé moro sur la vulgarisation kaka ya bato belé nenge ba souffrir na convoitise ko envier mutu mususu au mona ba vie o bato belé ba refléter na nini na réseaux sociaux ça vraiment ba vraie vie na bangote beaucoup de gens ne sont pas vrais. Voilà. Et Toka qui est aussi l'une des artistes aussi comédiennes à côté qui na nini ya Nollywood au Nigeria. Oui, tozan artiste Gomez oazo sala pe fierté na biso ya Congo azali na niveau ya Nollywood na Nigeria. Donc ça déjà ba percé moro ya bien, c'était une dame qui parlait déjà bien anglais. Donc elle doit facilement se retrouver normalement na kati ya Nollywood wana. Et ça l'a bien. Tant que Yoropo Bandaki, moi, Kolanda Lokoloana, il y a Kozala, artiste et comédien. Idole non, est Bandelizala Ranan. Ah bah idole basé belé, bah président Lombe, bah idole nangai, bah te belé, bah papa Doudunga Foura, bah idole, bah tout ça, tala, nazo sepe na bango, bah papa Molaï, tu vois nous sepe na bango, bah tout le monde calme, tempéré, kitoko na scène, donc Baroque Bokabela, basé belé, bah Tatouka Lombo. Le feu, Tatouka Diombo, belé. Donc, belé vraiment, ça moussa na bango bien, surtout dans le groupe Salongo, qui groupe mère, groupe phare, bisonyonso. Tous avez vraiment koyo kanzembo ya Frank Lassani ya kolinga linga mi balinyonso, koleli sanzoto pamba pamba. Okomi lokola fula matete yolonga ba masina lipopo tomboka monene zone tukumi soki nini balobaga. Et ça linga plaisir na zongi suna époque wana ya groupe Salongo vraiment ba pesa biso eloko ya kitoko vraiment ba basiruana vraiment zaki tala nzembo wana tala mais lelo siko tolo tala siko cinéma wana ndeti ya kala bongo na oya lelo
est-ce que moni siko selon yo ndenge touti ko tozong sin ngai pe vraiment nostalgie makasi bo na ba iko ba ko landa biso siko est-ce que ko sala ya biso ta moi analyse moko mukete par rapport ya oya kala wana na cinéma ya kilelo est-ce qu'il y a eu modification il y a eu changement ou il y a eu rabaissement? Non, sur tous les plans, évolution ezali, il faut qu'on reconnaisse Rango. Hein. Recul, il faut reconnaître Rango. Recul, les gens dans le sens peut-être il y a insanité, belé olelo, tout le monde, fanatique, nabiso ya théâtre, c'est pelara mingi makasi na batu basala buzoba, batu balobara insanité. Donc même à ceux qui sont gênés, bango bata la théâtre, na ba parents, na ban ensemble, ce sont des gens comme ça que les gens adorent. Et ça c'est pas mal. On les fait pour faire rire, pour divertir, mais tous à la on a été local là-bas acteurs, il y a qu'on favoriser, qu'on vulgariser anti-valeur. Parce que tous à mboka moko, il faut vraiment qu'on travaille makasi pour un changement de mentalité à la population. Et qu'on y a nanzela banzembo, et qu'on y a nanzela artiste, qu'on y a nanzela pièce de théâtre, scénette, il y a changement de mentalité. Il faut l'État à s'impliquer à tchaba moyen pour que galère à la ratro. Alors l'État yende à l'équipe du tout qui à soutenir vraiment pour vulgariser le changement de mentalité et puis que vu que la justice élève une nation mibe kopé vandi n'était ce congolais linga fimbu bozule pe fimbu bo chelie pour redresser bateau mais vrai fimbu eza na kati ya conscience à travers les arts tokoki ko redresser mœurs na biso voilà même makambo ebele so bina nenga kala bango bando tourner na ba studio groupe salon ezo tourner pe libanda mingi te tam so partir ba mona nsusunde tam ba komi libanda balaki plus na plateau ba changer ba décor chose au lelo et ça m'a appelé soutien na banzonzi nyos total oyo ezate ko ba kena bazui comment chapiteau to comment dirais-je hangar moko to pavillon moko lokola na fikine basololi na batu ya ba décoration ya bandaku bayaka basela ba plateau pour na ba chaîne de télévision pour na ba artiste comédien bayaka retourner et aux ala pays demo ya bien je sais pas peut-être au ministre na biso pe ya culture akoyo kelo kwa bongo et aux ala bien tout le monde na ba Nigeria ba sali site mobimba kaka lokwa moi Hollywood mobo pour na batu basala ba tournage pendant que biso tona ba difficulté belé pour na retourner devant la maison d'autrui il faut demander si tu demandes pas bakoya ba chasser bino comme des petits chiens voilà on n'est pas trop considéré tout s'appelle ça tout mais en retour certaines personnes valeur ya musala biso to sala raté alors que c'est un métier très noble voilà tozo souffrir na banda ko pour retourner au Kendo Luka supermarché na ba théâtre pour mon ango c'est toute une affaire au Kendo faut que manager non pas les complications les sous attention boyo ça théâtre faut bolo bata place c'est comme en français comme important so boyo ça théâtre faut bolo bague non tout ça film ma bokete nous on fait un film en français ba go permettre bino donc ceux qui en français ba permettre bino ceux qui a mangala ba boaki si bino mais tant ba va na ndaku oya mangala on dirait ngonde balinga mingi goleka ba français tout monde on a ba vu ba vu ya ba film tout ça en français ils ont un peu down mais so teli ba film ya ba buzoberi tout ils ont na mangala parce que communauté na biso lingala fond na makasi donc na zone na place pour na biso que langue et sa barrière te que nyonso faut ça la en français il y a français c'est bien et ça peut faut ça la compte sa francophonie parce que tous ça pays moko francophone voilà moi un message na batu oyo bazara ceux qui boye ba etija kaka pe français kaka il faut tourner ceux qui boye aussi na français te lingala de considérer bino bon message na pe sa bango que va soutenir l'artiste na bango va soutenir d'une manière ou d'une autre va soutenir car ça sera une bonne chose et depuis au banda bongo est-ce que le ministère de la culture et art ba kanisa rapé binata na mba quelque chose par mois. Bon, en fait, Sokoda et Zali, il faut que nous s'affilier, qu'on déclare ba œuvre na yo, chose que ils ont vraiment trop sensibilisé tes artistes belé ba sala ba œuvre ba zolango ata un likutate. Mais seuls ceux qui sont éveillés il faut qu'on s'enregistrer pour nous avoir enveloppe dans un compte à mbongo à l'État. C'est pas tout le monde. Et là, bisika bambongo et bimarape na mboka na biso ba vulgariser la ngoma kasi sonte bino so boya. Ezaka ba quelques-unes de personnes de moto oyo ba yebi ba porte wana pour na okene peut-être na ba fond de promotion culturelle ko bimisa moi
Coco de sa projet na yo kobimisa moi financement moko quelconque. C'est pas tout le monde qui a démarche wana. Mais est-ce que yo peut osa déjà ndengo lobibo yo posa déjà na kati yebi yo mo landela makambo wana? Mais bien sûr que oui. Moi c'est pas pour me vanter mais na yebi ma amna ça là. Donc est-ce moi eloko wana o pe bimaka kasi. Est-ce que permettra pe na ba artiste pour bana pe bazali fuko tangisa fuko luenda ku? Ouais, et permettra. Il y a Jojo Mandiki Mapata, artiste Azali Tozo continue car toujours car Neto Lobaki, les DG d'État Love, Exaucé Malamba, Mila. Donc je dis vraiment un gros clin d'œil à vous, à Melado, Tony, je dis vraiment merci. Nous sommes là vraiment toujours qu'on continue Tozo Tuna. Na tuna ka artiste c'est moi question mo ka moi muke. Ndengni no trouvaka et jouer les Aïda na ndeko na biso mususu tobengi azala pe ya mwasi boye pour bouyi ba jouer bien na kati ya théâtre ba genre rebelle ba style les rebelle bango baza ba comique baza ba comique na biso donc bazali important na ba gag pour amuser la galerie et tout so ezaki mabe mais peut-être Aïda roule carrosse, elle vit dans une belle maison. C'est grâce à ce travail que je ne viendrai pas pour minimiser. Bah, ça l'a bien, Moussa Nabaon. Est-ce que tu peux nous dire aussi, par rapport à parcours Nayo, Aïda Nana Nibasala bien, oui, on a vraiment bisogno surtout au Landarango. Toyebi mutuna siko yo linko tuna mutuna ngokute komiko kimanga mwanda mwe kiminga mwa mke mais kozonga ya Jojo Mandiki Mapata on est toujours ensemble avec l'artiste nazana cousine nga mroboy alingaka ayeba différence entre théâtre et cinéma. Est-ce que moyen vous à la moi bon, pour être bref, théâtre est salle d'abord, théâtre est espace et si ka Batou Bakendaka, je vais au théâtre, je vais au cinéma. Tant Moutake au théâtre, à quelqu'un vivre un spectacle en live, les personnages sont sur le podium en face du public. Tant Moutake au cinéma, nous allons pour une certaine projection quelconque. Bah tourner, bah monter, bah salibo, bah zongi boye, bah tché, bah bruitage et tout. Ça c'est le cinéma. Mais na théâtre, il y a ma bokete parce que ma bokete est cinéma en quelque sorte parce que tu tournes tu montes tu projettes un écran et tout voilà donc théâtre et ça en salle cinéma et ça projection il y a pas image. Merci beaucoup Laetitia Betty Nayomoko Yoki artiste Yemoko Ndenga Limboli. Nous sommes déjà presque à la fin. Tu comme vraiment na souka artiste il y a un mot à dire par rapport il y a ba projet nayo par rapport il y a vision nayo ndenge nini oza kotambola poto comme déjà na souka moi le message fait na ba fan na o balingaka yo. Oui na ba fanatique na ngai j'espère que baza déjà très content et au monde ngande na zongela déjà ma solo parce que tant na bando monde na té et belé baza se plaindre mais comment ozo monde na té au négliger musala tout ça mais Dieu aidant na temps mouké to zongeli on est presque partout to tourner na Belleville na tourner na SB na tourner na Bobo Manoka na tourner na ba chaîne nyonso ba la voix du peuple na ba chaîne mususu na zara même pas ko tourner na comment retourner parce que pourquoi na reprendre musala. Donc, on comprend le secret que le travail est un trésor. Moussala et un des fins. So, Kangi Maboko, tu ne fais rien du tout. Au monde a pas boiler. Moussala est important, l'homme doit travailler parce que Dieu lui-même c'est un travailleur. Il a travaillé, il a bossé pour que Asala Bisso, après sa Bisso Tozanango, et Tozanango c'est un don de Dieu. Donc, j'encourage tout le monde à travailler vraiment quoi. Faut travailler. Parce que seul le travail n'est pas sabiso moi l'écouta pour se nourrir, pour subvenir dans nos besoins à bana et tout ça. Et moi message dans ba jeune peu balinga ko bazana souci ba landanzela na yo. Non, on a souhaité ba ngaité na sala théâtre, ngape na kuti batu bazon salango. Les gens m'ont inspiré, les Takinga, les trios d'Asoufa, le groupe Salongo et consorts. Donc les Ngadia Diangadios, les Mangbaou Ndenguana. Vous voyez, donc ce sont des gens qui nous ont inspirés. Voilà que Nzela Izanango importe les apôtres na mutunyoso lelo ngana zaki mwana mukie kara moko na batangwana mais lelo pe ba jeune ba komi ebele tozara na ba Dacosta tozara ba Ada Ilunga
tozala ba jeune ebele baza ebele na bandotanga bakombo batonton pe bazali. Je ne sais pas si on a bien bandotanga, il y a une litanie de noms et c'est ngana tanga ba Jorvi Mwanda, mais sous ton otanga bangote ba dai lungana tangi déjà. Mais sous son tangi bangote, au monde a paix et au sala bien té. Mais sinon j'encourage tout le monde et je jette des fleurs na ba jeune nyonso o balingi ba emboîter le pas, balingi ba na théâtre. Donc boya to simbelo kango yango nde ya mboka na biso, yango nde otombola culture na biso. Voilà quoi, donc bonne chance à tout le monde. Moussa les awana pour na biso tout. Vraiment, moi ma dédicace na bana poto. Ba dédicace na ngai na pesi na OGB Paris, maman Ghislaine, la grande coiffeuse make-up et vandi na kati ya Paris, na maboko ya OGB Paris, maman Ghislaine, je confirme, elle part partout dans le monde entier pour na ko maquiller na ba événement nyonso bato bazana ngo. Donc atoza o elongeza moi so indengeni, elle va te rendre belle comme si ba auto fongolo na ba sachet. OGB Paris. Fabrice Zingondo, je te salue également. Hervé Ntela, Serge Touzolana, Joe Maktangu, Serge Touzolana en Afrique du Sud, Namami Kikabaka. Na salué José Pinto, na salué Papa Corneille Ilunga, na Allemagne. Na salué Papa Nangai na Canada. Bientôt tozokutana wana na kati ya Ottawa. Toroya ba Québec wana. Kalate tozoya wana 6 mois hivernal to supporter ngo bo bazakuna bakufa teka biso ntorodai Canada mboka malili. Ouais donc papa nanga Serge Tuiza vraiment na pesi bambote ebele le professeur Mounene kuna na niveau Canada. Donc à très bientôt bana ya Ottawa, ya Québec, ya partout tozana bino wana kalate. Ramsi mutunanga pe atongo makasi. Je t'encourage, un garçon très intelligent que je voulais toujours azala na cinéma, azala na émission et azala parce que tu es une tête. Donc merci beaucoup. Kolengate, n'hésite pas et Logwezate, c'est l'homme qui a peur, travaille, bosse et va de l'avant. Merci beaucoup. Il y a Jojo Mandiki Mapata. Merci beaucoup. Il y a le DG d'Etalov, Exaucé Malamba Mila. Je dis déjà aussi un grand clin d'œil à mon caméraman Mawete Junior et aussi le caméraman qui est là vraiment avec moi. Lui, il s'appelle Dieu merci. Que j'en profite aussi de dire un gros coucou à Yaya Willy Moucheni qui nous suit, à Karen Mbi Bouidi depuis la Belgique, la maman de Chilo et Victoria, et pourquoi pas à Christelle Senzeba depuis Paris. Je fais déjà un gros clin d'œil. Moi, c'est Christian Vonga, c'est votre humble serviteur. Et je dis vraiment merci, restez branchés dans votre chaîne Chérie O News à télévision. À la prochaine. Toko Yambalisu Sobartiste Junior le Salou, Toutiko Betanteke à Sololi avec une tête bien faite. Je suis vraiment content. Quand moi je vous retrouve à la prochaine, je dis merci beaucoup. Bye bye.